famille. Et pas y'a Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, vous qui êtes branchés en train de suivre cette belle émission qui est le Goût du Beau, nous disons un grand merci pour cette hospitalité que vous donnez à votre humble serviteur Patrick Massidi et ainsi qu'à vos chaînes respectives qui est Panda Sangwa Congo, Samicrobe TV, ainsi Tobaxé la Bino Lissousou Lelo, Congo 10, Yazidan Fikola, Topé Simbo de Place Azali, Topé Sambo te bon on a baigné sur Balinga Bisso, aux en ouest. Sud, tout puis de partout. Tout le Sabino qui est aux arts de cœur, là directement, je pense comme ça à celui qu'on appelle John Tamboué, tout peut de la stabilité toujours. Tout peut s'imboter bon on a Kevin Pomba, il y a Basse Garde du Nord, tout peut s'y bon on Takale, Batouba les gâtés pour sauver l'équipe ma bé kota, Charo ma kofi ma beaucoup de boka, peut-être qu'il peut être bilamba, tout peut s'y bien m'emboter. Donc si les bino bongo, tout ça bongo, il y a biso, il y a moko, il y a batomakasi. Pourquoi tu as Mutamakasi? Parce que à Salimoa Tour, il y a Mboka Tour, il y a Monde, à Zagui en Belgique, tu as battu à Betami, est-ce qu'il a gagné qui? En Belgique, tu as bon on a 4 émissions, Oyo, Azar en France, Nabiso. Il s'appelle comme ça, Edi, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. Bonne, qui bien? Bonne santé. Ouais, santé Zabia, Nangolo, Nzambé, Nabakoko, Bazobate, la vraiment quoi. Nabakoko, pourquoi Nabakoko? Nzambé, Nabakoko. Beaucoup de sauter Nzambé, Tunika Bakoko. Tu n'as qui m'ezali, Nzambé, Nabakoko. Oui, on est là. Pourquoi Bakoko kaka? Donc, qui m'ezali, Nangolo, Nzambé, Nabakoko. Parce que respecte un peu Bakoko. Mais oui, bah poste nous tous à la ranango, ils allaient banane. Bakoko Nabiso. Voilà. Star Nabiso, vraiment tout respecté, bon na domaine où yazali, tout signalé na baie au bota la biso que azabongo sportif, aza mondialiste, aza catcheur, aza pelitaire. Tout bandana bongo, tu bandana na na judopé. Na judopé ça? Oui, na judopé. Au bandi judokan, au bandi litkan, au sali catchkan. Si photo que non moi bon. Tout bandana yango. Bandana nyoso wana. Au bandi wapi et puis na pesa au goût wana au sala sport déjà. Bon, on a botami, bon, premièrement, sali a trop, on a pas fanatique tout balingaradi, dingwe partout au sali, donc Makidiba et yo mututi. Donc nabandi judo na boma parce que ngana longwe Kinshasa na wa na 3e primaire.
troisième primaire nake kotanga na boma à partir na boma pe à letititi judo ba maître bazalaki na bandi pe judo na boma judo après na kokende sous lit mais au moni tellement na boma tozalaki na vie mingi ya kotanga quoi tu vois vie mingi ya kotanga après ton na sisi betide simana ozonga kin na sisi no betide ya boma na kozonga kin kin na yo bande sous lit non ça lit et pas ya propre Saïda donc il on a mettre na ya lit après na ke sous judo non ça la bandi judo et pas ya na kin na bande sous judo na Saint-Alphonse et pas ya maître RH qui son âme repose en paix après na longwe et pas ya maître RH na okende pas ya maître Blaise Ngobani à Paris ça li a trop maître Blaise Ngobani na ke panaye après na longwe panaye après na yokutana na judoka moya mwasi ya Barumbu Zena Mongita yende siko mutuke a solo la na président Francis a président Francis ayo sombanga président Francis akufa déjà wazala ki président ya judo club Saint-Paul voilà quoi président Francis de siko yo baso na Zena président Francis ayo sombanga siko na club nazala nango ya judo et pas ya compétiteur tout le voilà quoi sombinga ikuna a ramener nga siko na Saint-Paul. On a travaillé mon temps à Saint-Paul, après voilà. Mais quand on retracer l'histoire, on va dire na boma, boma qui est étude. Tout le monde a dit Edi pour ça 40e de famille. Na famille Edi na moi souka. Na troisième puis moi souka donc na zape ka ngamo voilà. Troisième puis moi souka, troisième comment? Na troisième moi souka. Papa ça peut être sur Amisa tout. OK. Il y a le bosso Moissy Nénette qui son âme repose en paix. OK. Il y a Mibale grand frère dans la DGZ autokufa en 2023 ou en février donc qui son âme repose en paix. Donc on a nous moninga Nabino voilà quoi. Donc il y a mon troisième mais moi na souka. Au début c'est ça l'étude. Est-ce que na tina d'abord que ça étude na boma parce que to loba mais ça droit à parents tout le temps aussi moi non il faut attendre la classe. Il y a internat ou bien que dans ça l'étude le quoi batuto. Donc on a qui internat pe to za qui pe za pe sous na famille na boma. OK. Donc famille na boma pas nani pas tata moi si maman les pas koko na ngai papa François Diadi Ndongala. OK. Donc voilà. Koko na ngai o abotaki mama. Voilà quoi. Papa François Diadi Ndongala. Diadi Ndongala yem tabota mama do balinga balongolo pour moi na souka moi turbulence ezalaki na moi famille yango kende ko sala étude. Non moni déjà n'importe ya Zaire ton ki tanga na internat ba otu atanga na internat soki ndenge to sala pe na communauté boué tout le monde a rappelé que et là qui sera que o vraiment as instruit o ma autaki place moko boué quoi donc voilà na beaucoup ya papa nazalaki bien mais et c'est na ki kotanga na internat yana ki na ki kotanga na boma na tangi na école ni otanga na boma na tanga ba école ebele na boma o nini yo place au Kenya na âge ni na tanga na ki na troisième primaire donc troisième primaire pourquoi déjà donc on a 10 ans voilà quoi donc na tangi na les anges et pas il y a papa pour Talelo na longo les anges na ki Makayalaise na tangi na Makayalaise 2 ans na ki école belge na tangi 2 ans à l'école belge après na yoko kende sikoyo na lycée Kiezila lycée Kiezila na tangi na lycée Kiezila petite primaire na ngai pe secondaire après si mana yoko kende Kisasa na komuna Kisasa na ke continuer sous betide na Kisasa na yoko présenter na matista ista mon car ista ce que c'est na base mongo donc base matete au monde car ba série na biso na ba bagarre les caractères na ista mais za matete trop bien on bongo to lo bakira ozala no mwana boma na to chona mwana boma pour que na âge 10 ans donc jeunesse no place que nous on na plus na moi turbulence wana nous on plus na boma pour boma pe za moi chaud quartier ba chaud ningi sala na boma nde to yebeli boma et boma ezala ki quartier chaud te boma nde ekomaki chaud ton port ya matadi ekufi bana matadi ba o ba coopérer matadi nde ba kimi matadi ba eko ya boma ba sanga na ba kinwa voyons mon nde boma nde ekomaki chaud boma ezala ki chaud te po réfugié na kata bo ya te po wana talaka président na biso Joseph Kasavubu donc azala ki kuna donc ezala ki mboka moko il y a kimia quoi voilà voilà merci na papa di batubele banimité à papa di akotangisa mwana akomiseti na université c'est donc c'était na comité université na ista moi makama ba base qui base matete base bangaba lokola
nazalaki tourna ba base tout wana voilà quoi et aussi mba sous ta partie on a papa longolinga na Ista atininga na Frédicide na continuer na université de Val. OK. Oui, 4 ans à l'université de Val. Moi anglais peut vendre. C'est moi anglais t'es na komango na sala pour na tangi kuna. Donc 4 ans à l'université de Val. How are you? Enfin Dio. Ah voilà, continue là. On voit 4 ans à l'université de Val. Donc c'est quoi xénophobie et en mettant xénophobie et bisous vous allez non ban voilà quoi xénophobie et bah sud-africain bah comme étranger. À partir un des terreaux 4 à la classe, tu vas dans Bandaku. Moi, un an, 2 ans, je peux lire pays Tchèque au Qatar, un an de peine au Congo. Allez, les lots en Europe, quoi, voilà. Voilà. Nanya sera notre biso. Félicitations, tu peux savoir surtout na papa. Mais tout le monde plus côté catch. Alors que il y a des bélos qui biso qui plus judo. Ni ne sais que au continue ma cassité na judo au sauter maman na catch olanda ki papa to papa na influence ki yo to yo moko ndo préféré te mona au moins na ki na génération na sport et ndo ki quoi mon pépé moi même chose na quartier ba to ba ki na judo OK même so ba ki na ju mo ba ki na ju ba même so ba ki na lit on peut pas donc ndé ba on peut pas ndo ya kaka quoi donc tant que on ki pe na lit na tika na pe na lit kuna na monique bon place na nga ya ngoya quoi sport on va continuer sikoyo. Yangoyo. Ton père, Azastar Otoloba, incontestable dans le Congo, et Belete Nebatu Château Babetaye. Pourquoi vous avez comme modèle, comme maître, coach, ou que vous préférez na judo, tu na catch, ou tangaki, pas avec mentor, ou tout le monde qui perd. Préférence sur nous, au moment qui va défaut ni pas père, tout le monde a compétence, n'était ou à coacher plus. Non, papa déjà. Non, papa déjà premièrement après ça on a déjà éducation aux alaki base. Tu vois quoi? Il est azalaki leader, azana charge makasi, azana temps où européen c'est sous entraînement parce que peut-être à Rosala 4 mois en voyage. Une semaine à Kisasa. 2 mois en voyage. Aux hommes on a quoi? Il y a un moment où on a 5 ans que ngana qui ne peut vendre dans internat pour papa ebe qui ndenge a voyager à l'élo ko za ensusu azana bandundu asisi bakumba kuna amati Équateur Équateur azongi Kisasa donc moni temps o ya ko former ngeza ki te ya moni ki na kindaki na maboko ya ba petit frère naye maître Saïda encadré ngai oui maître Saïda encadré ngai titi na sur lutte après ndé suko entraînement ya catch ndé suko moto abimisa ngai catch ezali et bende molaso na ike bola muzoba donc bazaki to baza ouais bazana kini quoi donc et bende azavie na ngai to sali na bango lutte sika moko mais bango bazali ba ene na biso tu vois donc tant to sisi maramba lutte bango ba komi ba catcher ngana ke na continuer une bêtise donc na sisi bêtise après na eko zonga ndesikoyo na kuti déjà ba ebende ba komba déjà ba catcher déjà ba bima déjà quoi donc voilà biso pe club balitaire bataille soumise parce que bakati balitaire bede ba komara bakatier après yango ke donc na kenaki pa ya vienanga ebende imtazwa kingai a former ngai ya bandinga des premières prises ya lutte yena ike na circulaire que son âme repose en paix donc on débat zwinga bandinga première prise ya lutte nandenge pe na ko et ya kati quoi nandenge pe que c'est bon après basali sortie officielle na ngai nandenge pe voilà quoi et dingo mutu tout temps akola na kata dojo à la mois d'anniversaire ne wa bundisa ye pena loba oyo akoyi sanga tenga pena ye pe nga pena ko c'est yo anniversaire na makasi zarana tant bando kola na judo que soit na judo to na catch bon na judo na betara yo po betara yo pena ndo za ke ye faut tanga e trop. Bon, tant na ka judo sika ba bande pe ko betanga voilà quoi. Tant na ki judo sika ba ça pour apprendre ngai et à mo peton. Judo comme na catch fait. Oui, ba bande pe ko betanga yi na betama ki pe tant pe no ki ne pe na lutte pe na kuti pe ba tuna lutte. Au mona ke donc ba beta ki na quand même au foyer ba moto boye Patrick pe. Non, ba ça la ki belé au moni. Jean Tabondo beta betanga yi na pe na beta des fois. Ba maram na zo suffisamment ramsou peut-être je crois donc essaye ma bataille belé quoi. Voilà, essaye bataille belé mais là soka que ton na ki lutte na kuta ki batu pe ba mandaki ko betanga yi ti pe na ko pe ko misana pe ça pe na o pe to kuta ne pe na beti o pe o ke développer a betinga donc sport ezalaki bongo voilà. Voilà, merci Nayo. Est-ce que profiter d'un combat père? Combat père et dingo, on est profitant et font la porte.
ah kombo ya idingo moto na ngingi et question moto na nga yango tuni yango nabi pourquoi na tuni yango bakatière na ye kutu ba profita na ba oyo kutu bazala à côté ba profiter bon ce ko ngamoko mwana na ye voilà toute une question na poto ba ke yo moko edingo sala forte au profitera na succès père après ala fenêtre na yo ba succès musozo sala ezaka pona komba papa bon bougie a été manama emisu na yemo quoi voilà peut-être na côté manama emisu mutu mususu toute une question le but tout à l'heure au profiter là c'est-à-dire komba papa ne facilitant tâche ba komba mususu omoni azui parce que omoni azui ngako pour la té non et ça na ba komoni surtout que ça na ba kombe beli na pola vous comprenez quoi omoni edingo mutu na ngingi azui jeunesse na yemo bimba pour na makambakachi tu vois donc vie na yemo bimba atyango na ataki na makambakachi jeunesse na yemo bimba atako na makambakachi donc papa oya botingai a sacrifier vie na ye pour na makambakachi sikunga ton na ye na kaki yango monike et simba mbala moko ke ba porte ifungwama ifungwama donc voilà donc nazo vivre vie oyo ke esengeli ke na vivre voilà naza richeté ninité mais quand même que na kombo ya papa monique au recycle déjà peut-être un chose où ya golia uzomona que c'est déjà bien bana baza kotanga bana baza éducation voilà donc premier combat na kacho bundanga premier combat na kacho na bundanga na matete il y a une occasion ni et ça la première sortie officielle na ngai ya kacho premier combat na ngai na bimaka pe na style ya papa te na bimaka na style ya les deux envahisseurs donc na la tara tenir ya basoda na tara tenir ya basoda le kolomoko bakata na tara boot moko basoda to la yi ngai na père na ngai ebende molaso pour ebende to ngasali ngai a créer ngai a kesinga no style na il faut to manda ko konye donc na manda ko konye donc surtout il kolari ngamde ko beta kaka pour la pour la makala ya noir makala vraiment que voilà aux donc malembe parce que mon style y a pas pesé facilité pour la position bomba moko bono au mon pering ezal quoi comme na catch ezal lit OK zomona catch to comme na ba prise à likolo makambo ya likolo tout ça boy quoi le temps est bien na judo ko facilité non voilà na judo surtout parce que judo tara judo c'est un bon sport quoi voilà c'est un sport OK olympique dans sport que homme d'union tout à adoraka voilà les autres monique ba mettre un ce belé ba judoka basala ba combo na judo et on peut ça peut ba grouper ya kokende na je pensais ba vieton basali ba combo na judo c'est peut tolandi vous comprenez quoi donc alors il faut que combo et dingo motana ngenge na profiter na ngope na profiter kana yango pour yango de sala que na vivre vie na ngai natali la yote natali la été na tia jalousie te na muto na simba pe ya muto te quoi donc bougie et élément na ma emisu na ngomoko quoi voilà bougie et élément na ma emisu na boy côté na ma na kombo ya mutu mususu non na temina na kombo ya papa na ngai OK pour na makila na ye te même moi na sala mieux que papa mais auto landeli edi ngwe ndet sali koleka perte qu'est-ce qui fait que yo oko sala koleka perte pour moi na fois les papa bon sala ke yo pour tout monde na même coiffure olandika papa ni sala ke di o sala kio wana to imposant pour edingo déjà zala na style no mulai na yo to mo na pe yo pour songelika caleçon ya père ya noir ni sala ke edingo abimisa ki caché na été pour yo faut les papa mais non na sisi kokolaté voilà quoi kasi net non to sisi kokolaté non na sisi kokolaté non puis na sisi carrière pourquoi donc tout ça qui ndé quoi et dingo moto na ngenge a bandi catch depuis 70 donc à 8 ans a quoi arrêté au bunda na 2018 je crois ton auteur pour la combat na éléphant en Bushimai. Okay. Donc je crois en 2018 ndé a quoi arrêté ta comme t'as depuis 70 OK comprendre on a bandi catch na 2012 non pardon on a bandi catch na 2009 on a bunda na ngoloma na 2010 donc on a bandi catch na 2009 donc ndenge na za pe na zokindi tant on a bunda na poto depuis on a bunda na poto papa na ngazala raté il y a en Afrique. Vous comprenez? Il y a Sali Combo, Yoka. Il y a Sali Combo. Au moins, il y a Sali Combo. Comment on est-ce qu'il faut continuité dans nos ezalati. Vous comprenez?
do ya sali kombo ko se poser na style mana yo liloko mona ko bunda a même démonstration papa sala ka yango yo ça kasi ODG sala style na yo ana style na yo ko longola biso ba démonstration ko bisa milinga na terrain ko panza mutu libumu wana da papa sala ki yo siko ezani ki nga siko yango ona bunda na ngo lelo yango tala il y a la champion d'Ico la champion d'Europe na bunda on a po na poto na bunda na poto ya zo bunda na Afrique ya sali kombo munene oh ya sali na ko se limiter te pour nzambe mutu ya bilobi voilà na obate ke oh ya sali ngana ko ko sala tete non nzambe ne mutu ayebi esa ceinture eza vérifiable la ceinture et sali to ko beto na Google ba moni oh peut-être M sous na habité quoi na habité ni surtout ça na Google sur beti die dingwe Dom Taylor donc ça comment mon senti mon nation depuis 2017 nous sommes banga ko mettre na chaka ngo ba beta na ngo tina mbujimai ngane éléphant boyi que son âme repose en paix ngane éléphant boyi na mbujimai na tia yango repas na bango tshona na oya Monique akuki azana poso robunda ngana zali volleyball nazali bangonde bakimaka reprendre bangonde bakimaka yango Monique biso tokomo ke bunda en Afrique po on a poto ba combat vraiment ezo bunda maté à part que na club o naza na Strasbourg et ça club ba français donc kuna kutu bazo sanga nini ke non et na béton Saint-Étienne. Saint-Étienne. On a souvenir moi à Saint-Étienne. Depuis na Potono on a commencé Saint-Étienne. La combat des riz. Depuis na Potono tu peux babetio na 4. Depuis na Potono Saint-Étienne. Depuis na Potono on a commencé Saint-Étienne. Et maître Maurice. Maître Maurice. Loma. Maître Maurice Loma. Oui maître Maurice Loma. Oui maître Maurice Loma. C'est un bon catcheur. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Habitat. Là c'est un béton à Saint-Étienne, KO. Na comment ko Saint-Étienne. Béton KO devant tout le monde. Na bi est-ce nga ko na commencé Saint-Étienne. Non, on a commencé cette identité. C'est quoi? Vraiment, franchement, tous en information, où il y a eu. Oui, mais mettre l'homme en occasion. Mettre Maurice l'homme en occasion. Maurice, au moins, il y a une question, il question de les kakala. Même Maurice Loma, Azali Kacher, Azali Kacher, tout le monde est à Paris, Awa, na Bethel à Paris. Au moins, il m'a remboursé le bas. Batu Bauti que le commentaire à ma message. Au moins, il m'a dit sur Batu Bauti que le commentaire à ma bé. Parce que les a on a même na téléphone, nous, si on dit ça, interview, bêta, le bata, non, catch, dit, Maurice Loma, au moins, il dit, mais là, on a au tala. Donc il y a le bezate tala na kati wana voilà quoi donc ce docteur qui kumba mo il est gagné pour ça aux oies KO il y a des riz il y a des riz et puis il y a catch bah il dit nous pendant ça moi Congo basala donc il y a mokilo bezala donc voilà na tout na koloba to munena likola ring na betaille na binisaye et ça na chose na téléphone nous on a toke musika te dans la téléphone au mona et au mona sous na combat ok dengue na bete na vie neuf Georges na bagarre diri comprendre aibi abenga ba jidoka abenga banani tout ça banini quoi na pena benga bana matete ba sous ebele donc pourquoi nous sportif babino balé ba mettre benga quand qu'est-ce qui s'est fait que nga kache nga soldat na mundo ki na ke guerre to ba no benga na susu ba ya ba chabiso poa ni sala ka bongo kasi po mutana confiance mututi comprendre bagarre ndenge kinaka et kinaka kama be quoi voilà peut-être un susu ya ko mona ngeno tant attends la défaite ba tomber ba ko mona que donc mais ya ngo za masolo mo to ko le belongo kututi quoi tu vois au moni biso ba mettre Maurice Loma lelo soki ke to panzana parce que moi tonto bunda na poto awa ba fait ba bunda insulté ba fait batali que non tozala kingai ngai maître Maurice Loma Samso Samagura maître Ozana Yaza Brazzaville la marraine na maître Belge déjà Belge tozala biso bongo 5 tant to bandi ko bunda na poto awa succès mati makambo e mati allez ba vie ba mo moni que non bano bo ba kunda biso
il faut panza bango bavie ko bavie so bakachia bancien so bakachia ko tanga bakombote quoi donc bamoni que te bano bazo mata bano bakangi makambo OK il faut to panza bango ouais daga kiri abino bosalagi tingi po personne to bundati OK to simbi makambo to bandi makambo mati donc to komi ko bunda e ko pesa bavie motivation pe bavie bakompe ko yana bakomba bakompe ko bunda avec bakompe ko bunda bazongeli ba ta siko kite bana o nde ba okinde boite mo ete faut to panza bango allez basali tout ba panza biso donc bo discuter la bino ko to teninte mais beaucoup na ba ranking moko boye tant to panzani lelo oyo à part papa Shaolin mutu organiser ba combat nanga mutu organiser ba combat na Europe awa bazak parce que bango nyon surtout tous les catcheurs oyo yebi ya congolais ba na poto bango to ba fossoyer catch na poto awa ba organiser ba combat te ba sala lo moto mais ba panza biso tout ça là ensemble to bandi ba combat mais ba viana ba sala nini ba ke koto ba panza ba ke koto ba panza ba ke na de to panzana yango lelo tal depuis 2015 style lelo ba organiser pe ba combat mais bon ça lo moroté masure kufa ya o moni lelo o regreta na catch na biso regreta na ministère à sport na biso ya mboka Congo bon ministère à sport na biso mutunyo soka regreta mutunyo surtout mutunyo soka regreta parce que regreta ni parce que non so yo tali non ba papa na biso basali ba judo ba lutte ba lutte ba judo ba boxe ba nini tout ba papa na nyon surtout wana on reprend pour musala o surtout sala o ezana ba ba cultiver yango siko ba papa na nyon surtout wana nini ezo senga ke ba mériter moi ba biloko moko boye ezaka te edingwe ka ndi mutu yimtu azo mériter que kozwa eloko na gouvernement non tout ça na ba papa baza taibele na ba lutte na boxe na karaté na ba judo na ba football donc na ba mukumbusu bazé belé ba icône bazé belé et senga ke faut ba sangana pour ba honorer bango ministère en sport ya monique total ni no tala na caméra lo bila bango pour bon le la président Fachi Béton azawana déjà tout monique a bon c'est biso zo so ba stade OK azotonga ba centre culturel ya makasi et puis a ramener les biso chez francophonie déjà na kati ya RDC donc nabi que le président Fachi Béton azawana ba merci à trop donc mukwa kondolo mukwa tombolo donc espoir ezali que marambo ko bonga que même à ta photo comment ba faire ba carrière na biso to sepela voilà merci le gars to sepela na pesi mbote bon na pas d'autre sumbu to pesi ba mbote pas ça mais Edi ngweto totali francophonie oyo tiko le kawa to boni ba discipline belé participer to boni ba judoka yo biso moko ozala ipe judoka to boni ba kacha ba bundi pourquoi to boni présence là qu'est-ce qui a fait que les ozala te parce que za moko oyo eli biso sentir bon pas dans la sentir fallait qu'il nous représente kachi nde bundamité kachi nde bundamité kachi za na catalyte non kachi za na catalyte ba liter lit buna lit za kachi te kachi pesa lit te on reprend donc j'ai francophonie kachi bundamité nga ba benga kingai déjà pour habiller maramnion surtout et ça qui ok OK qu'est-ce qui a fait que était et le Sénat qui n'était parce que j'ai francophonie et kachi et bundamité pour président de la fédération Franck Diongo tu vois que Franck Diongo est président kachi il y a ligue ya kachi ya Congo siko il y a zana kachi ya union sacrée il y a zana bamri ya zana amri il faut sangana mukonzi ya mboka batala vision ya mboka ndenge botambusa makambo mais il y a lingino sangana mukonzi ya mboka te azali banda na mukonzi ya mboka siko tant mukonzi ya mboka azana liboke na emobo tant azofongola ngo apesa ete pour zana yete yo zana ngaite na peso liboke na ngaponani pour y na liboke wana je francophonie aye nango mais sikoyo yo oza président ya ligue ya catch mais ozana bangote oza côté mususu oza makambo te yango moni catch bunda magite donc to patienter makambo mbala sima to ebike makambo bien zali voilà makambo bien zali to ko baka na biso ba te bele ba tu na biso ba question ba tindela sur ba question ndika to zawa et dingo ba tu na biso be pourquoi lelo catch ya Congo za représenter le rôle qui si kaka ne evandara wana pour lire la sabatu sport wana ba prise wana tout à l'arabe américain tout à l'arabe ba européen ne ba bundara tout monde a plus technicité ou ezala na catch mais pas na biso zongo na arbitre zo compter 1 2
bakangi loboko na kisi. Est-ce que vous avez une démonstration il y a fétiche tout vous avez une démonstration il y a prise de sport bon na sport on suit à Congo qui s'est allé le gros les aka kachinde bozomo na démonstration voilà quoi mais na sport on suit à Congo qui s'est allé na sport tout mais plus les a représenté tout le monde aura plus au monde et malinga bunda la biso moto moko bimelie milinga moko na maboko atumbelo moko boye croix moko ya rouge. Pourquoi qu'on démontrer plus fétiche que sport wana? Na moto azo vivre non na boye, na moto azo vivre na hypocrisie au ponana. La question c'est abisso. Ma réponse mes arrêts. Ah voilà quoi. Et ça des aussi mi micro les ngama yeli non. Na moto maël tout na la question des abisso que poser. Non, c'est normal. Non, c'est normal. On comprend de quoi. Donc moni sport nyons tu ya Congo ezana kiss. Sport tout ya Congo. Catch ezomona na boye. Mais ebonga o ezomona na ti. Donc yonga on baka que sport tout ya Congo ezana kiss. Sport nyons tout ya Congo ezana kiss. Bino jeunesse alelo o boye na catch par rapport ya ba VD. Papa le père. Bango bayaki na ba même rituel. Et bon bino o boye wana. Pourquoi bolaki si catch boye innové catch wana te. Bolak ça va tout plus que ça discipline pour ba VD balakisa biso ko benda batu michopo ko bini sabatu kaka bino pe bosoni kaka bini sabatu wana oui biso ki lelo lokola président Fachi Beton zawana ba matériel ezoya ebele omoni lelo tala condition oyo nan kati na biso ebunda na Congo semaine passée kati mo batombola ki bou azana koma ana koma donc batombola likolo bakitisi ana koma parce que ba matériel to bunda nango eza bien te on reprend donc au Bundi aussi ce sont inda ko bukani on comprend de quoi donc ce qui déjà que ministère ya sport na biso et arrangement comme nyos tout ba matériel ya bien ba tatami ya bien oyo muto auta na 3e corde na yo a matina yo a koi na yo malgré tout que beaucoup mais bino mbele bo bukani te mais tas ko kuna que matina 3e corde o koi na mutina libaya au moins que Aboukani aux angi adversaires au Bouna sous lobby donc bah dans ministère ya sport na bisundé et suma ba matériel ba tatami ba biloko belé o ezo senga au moins on a pu makambo belé échanger makambo belé échanger voilà quoi voilà merci na c'est que la bien pour émission de Kende Madi Bagara Maki Diba et Yowa. Vous pensez ce qui dit batté, qui dit bézaté. Nengo boulelenga kandengoza. Et qui est bien. Et te kindaraka. Voilà, merci na dit nos images total la presse quand de tolobai to sala merci na baïne so bata la biso merci na Lixon. Lixon to question bote presse ozali. Mobala Pembe ya Boga Kevin Pomba. Tuambia bino batamatete donc merci na Patrick Pete Bilamba toujours en Gucci bien habillé merci na yo. Et dit dingo to comme na biso presque na moi souka na biso to comme déjà ko kita na ba o batali o balobi plus et dit moi ba ebelo na fétiche est-ce qu'elle est lo ba pas serpe ba ko tala catch na bino ba parler est-ce que discipline wana bino boye na ngo catch et koko tapé na banda ko ba benga ba chrétien o ba to ba baza ba chrétien bon tous na ba catcher o baza na kisi tous na ba catcher o baza na kisi te bazali OK tous na ba pasteur o baza na kisi tous na ba pasteur pe o baza na kisi te bazali le monde est compliqué voilà quoi donc mutum so ako juger ngako condamner ngai ndenge yi alingi voilà quoi donc muso ako juger ngai a condamner ngai ndenge ya linga bengi nga mutabakisi abengi nga na bandenge nyoso donc dès peut sala ba interview boye to sala ngo to yeba rapport omoni to linga pe makamote ke obetisa mutu libaku na ndako voilà quoi obetisa mutu libaku na ndako po yango to kinana ka ndenge esenga quoi question curiosité bande ko so batala biso lobe masi détourner la biso question na ba poto na bino ndebo komeli wana est-ce que ça na batu pe ba famille belé na ba poto ba consulter yo ba protéger ba libala na bango balinga mibali pe balinga basi na bango est-ce que aider dingo ça na batu ba consulter ko ba na temple bon on les ali secret en mon nom premièrement voilà quoi on les secret en moko on les ama marambo ya libanda quoi
neti oui tout ça ba contact na ba batu mutu so ko na problème au moment que ngaka ki na nzela mo boye mais o la ki se pe no ke ni nzela ya malamu boye mutu so ba ko na problème a benyu pour peut-être moni sagesse emso ngana zanango peut-être emso yazana onte emso sagesse o yazana emso ngana zanango te to ko sangisa emso suke est-ce que vous avez père spirituel là-bas ba famille belle la poto hein na père spirituel na ratanda na ngai na bana na ngai voilà quoi il y a ma famille mon soso to tuni question c'est la curiosité hein to tuni o boye poto e ba na zo tuni ba question na zo tuni ba question et là ba question zo la message zo ya la message est-ce que vous avez père spirituel ba famille mon soso to ba jeune fille belle la poto non na za père spirituel il y a famille mon côté il y a jeune fille mon côté au moni ba jeune fille ba mo bazana ba fille na bonga za père spirituel il y a famille na ngai ya bana na ngai na guider bango ba ye ba monene ya nzambe ba ye banzambe voilà quoi donc za père spirituel na kati yenda ku na ngai ni la nzambe wana ndi na nzambe makati za chrétien biso na Congo to ba chrétien biso na Congo to ba chrétien quand même tout le babo communauté on est bénéficier na moi est-ce que edi ngoza chrétien donc mais na za chrétien naza chrétien ozolo bango ya licho ngoso ngana ozolo bango ya licho bat batala pona yo bengi nani pona yo mpengo benga na zanani tebe pona nga amona edi ngwa bato batala bandako bawe baka edi ngwe donc eso ni comment edi ngwe voilà ba jeune fille ba jeune garçon tout ça bazani na ba problème belé mamba komoni poto ba jeune fille ba jeune garçon bazana ba problème belé mamba couple na bango yango zo mona qu'il faut que edara bango mingi na ba conseil au monde quoi donc ceux qui ming ba contact ngai ils pour na ko aider bango mingi na ba conseil ba conseil na ko pesa bango moni neti conseil na ko pesa couple soit déjà ils ont qui de bien té conseil na ko pesa bango ezaki non binomi bali avant ya ko lala faut se gâter da conseil quand c'est conseil na zo pesa neti na ba couple neti couple o nsusuke ezo simbate o makambuka au moni couple tant babi couple donc couple ensemble la raté que moko assemblé qui na 22h à Lali après mususu soyez na 2h à côté assembly ouais ça couple mais tant boza couple avant ya ko la faut bino mibale deux personnes bo tima ko na bino gêné na bino na se bo sambeli et puis na tongo ata moko ko bima tongo moko ko bimate mais moko na ko bimata to obligé ko la mkatongo bo sambeli susu bino mibale en couple et puis moi qui na banzela na papa wana bo mona couple mniza na bambuye mate bitongo zulu ba couple mais oya sambela kana ndenge na ye oya sambela kana ndenge na ye te bongo sala kana bambuye ma yango mo esenga nini ko boluka banganga kisi boluka makamu susu kwa na bokoko to nzanga te bokoko ezali parce que ba poste non oyo ngana to zana ngo eza ba kombo ya bokoko eza kombo ya bunzambeti à part ba poste non na banila so croya kana biloko bokoko oui bokoko ezali pourquoi na croire na biloko bokoko te parce que bokoko ezali po bokoko na biso ezali batunya su bazaza na bokoko na bango ba mindele bazana na bokoko na bango biso ba africain pe tozana bokoko na biso ba asiatique bazana ba bokoko na bango zomona kwa yango moni ke na croire na bokoko na croire pe na nzambe et des dingo tu bunda ozongi na ceinture na yo to mona ke en Afrique kozongo la kisi papa la question na sama kolo ezaki ni réintronisation ezaki ni nando sala incarnation ezaki ni incantation ezaki ni une de ça habilité au yebisa biso ezaki ezaleka la sécurité à sentir quoi pour mutu so zo ngote pour reprendre pour nzambe ne mutabatela ngai nzambe nde papa nzambe ne mobateli vous comprenez quoi pour no bateki papa na mutabatela ngai tobota ma 3 débat koufé soyez mutabatela rende peut-être ba koufate donc nzambe nde mutabatela quoi voilà on ezalaki nde encadrement ya ceinture oh quoi moi nanga du ceinture boye ngana na bundi championnat du Congo 1982 donc nga encadre qui titre wana ya championnat du Congo si lelo quoi mutabotoli titre na zati vous comprenez yango yepé donc salaki kota wa les kaboué tout ça pour na quoi encadrement des ceinture pour so na ke combat ata bitumongo le kindeni ozwanga libende et c'est le mona litoy côté no bangela père na bino mais quoi ça papa on a banga ya kolongola papa na kolongola papa côté no banga na banga kaye pona sagesse na o azana
Merci d'avoir voilà na yo c'est dit dingo paza mutuzo sala bien merci na yo pour la question nous on répondre ngo le bani ko lobela pepe congolais au la biso et puis bah surtout na ba jeune catcheur baza besoin ba sala même idéologique et bien bon peuple congolais et lo qu'on a le bakar na peuple congolais tout ça là non effort biso mon retour to micha mise à jour tout le monde a été bien mise à jour na nini bitoye bi ndengi biso ba congolais tozali ne toza ko se comporter ndé toza ko kende ndengi ke makamanga ezali ko kende vous comprenez quoi donc na biso na ba konzi to micha mise à jour après ce matin tout le monde a été tambusa kongo na bien et lo kana ko luba ya mwana voilà merci na venir so batala biso merci na ba obatali biso merci na atankale base merci na gatuzo gouve to pesio ba mbote ya trop to pesi mbote na Silva Manseka TV to pesi mbote ya trop Lixon Kangi to pesi mbote Mateus Lisomba to pesi mbote Tio Emmanuel voilà to pesi mbote Kamasu voilà Ambara Kuziama Gode Kimani coach ah Basali à trop Venanga Lixon Kangi Gilles Vamanseka TV donc on a battu nangai avant qu'il est Belgique bateau que chapwa die dingwe poa ba Venanga Ambara Kuziama donc il faut mal na zangate quoi de balo quoi ba Venanga Ijia Kondoko mais c'est les maires donc des fois et dingwe to comme national presque na suka est-ce que le lot to ba para ba suka ouais à peu près 40 secondes déjà la famille la nyonso o nyonso za nga koloba est-ce que tokoloba ke aider dingo yo posa na dojo ya yo moko bon on a un club nangai catch club tout va changer aux club ya papa donc on est sur que na combo na coiffure dans bougie était malama ya misunango parce qu'il y a sali musala j'ai pour sanité j'ai pour sanité sur le col avant mais tout le monde a ils ont ba blog mususu boye moi na ke créé 1882 mais si le lot est ça là donc 1882 mutasala qui en ezaki papa na temple pe ko zui bon mais lobaka kana temple zui na on ensemble na temple de l'éternel ensemble na ndesco na temple de l'éternel si na vie temple na bingande na ensemble na temple de l'éternel voilà mais ça la souka la batalio votre comme penda na souka émission ouais na pesi basali ya trop na ba otu balandaradi dingo partout bosali donc na pesi ba mbote ya trop donc na manager na nga vraiment Didier Dickens chez Ruga Mbakoko donc Didier Dickens place osali basali ya trop na pesi sou ba mbote ya trop na Jean-Jacques Eloni basali ya trop na pesi sou ba mbote ya trop na boss des boss choisi matata donc les boss des boss choisi matata donc voilà donc on a dit que Kalaming tous organisé les combat na Kanyongo Lubaki na stade des martyrs na Bunana Ngulma po je crois dans 2 mois na combat na Super Ngulma Super Ngulma d'abord moi est-ce que des styles et dingo likolo ya ring donc des styles et dingo likolo ya ring donc Super Ngulma azobonga madi dingo donc dans 2 mois na kitakini donc pour le bien on a prochaine interview quoi ouais la monsieur Victor to moi ba kawe ko sala est-ce que vous entraînez d'abord? Et ça combat au monde s'entraîner d'abord. On s'entraînera presque chaque jour. Vous comprenez? Et ça combat au monde entier ils la rango. Super Nguluma contre Dieu et Bingo Nicolas Ring. Et puis journée on a Nzamba Hotel Misamoi quoi. Hotel Misamoi pour Nguluma Akoya quoi. Voilà quoi. Donc on a pu se battre trop vraiment. Donc, na maître Fofé de Paris, patron des patrons, maître Fofé Basali Yatro, na pesi sous Basali Yatro, na maître gauche, na Bruxelles, maître gauche, na pesi Bambote Nigérie chinois et na Basali Yatro. Mon frère, Dieu merci, Kibira, donc de Paris, voilà quoi, Dieu merci, Kibira, Basali Yatro, na pesi sous Bambote Mingi, na trésor Abichou, ya Mama Paradis, Basali Yatro, donc Boleki Ebele, Maman Jenny Justice, Bambote a trouvé dans Jia Kondoko, mais c'est les mères, Basali, donc
la Delight à partir de Londres, Bambo Théâtre, voilà quoi. Et puis papa Nangedingo Motonangenge, Bambo Théâtre, Bajen tout à Paris, Bajen tout à Bruxelles, Patrick Roxinol. Basali à trop, voilà, merci quoi. Voilà, c'était avec vous, avec un réel plaisir et on partageait la vidéo. Oyo, merci Nayo Makidiba. Donc merci Naba Ones Walandibiso, merci na Kevin Pomba, merci na Patrick Pété. Est-ce que tu as moi démonstration quand des démonstration. Hello moi mon Olingue ici. N'habite hein? Bah là. Oh hello oh yo lingo habite donc c'est que ma toi quoi. Hello moi démonstration quand que ba mona que na ya mutu moko ya mutu nangenge quoi hello lingo go sala. Hello yo lingo habite donc. Mais non. Sala la bisoka oyo. Ouais, les boss choisi Matata à organiser combat mora makasi ngana super anguluma alobi ke die atuna nga die dingwe. Est-ce que Okobeta jeune ou a super angoluma pour y avoir déjà perdu non donc est-ce que Okobeta est boss des boss choisi Matata donc chakara bambo ngwangwanger je crois peut-être à moi sur chat moi 50 000 mots ça biso bien quoi on bête les super angoluma mais kala troté banakin bana Paris partout bolingara catch boye ba déjà que super angoluma aza prêt pour na combat et puis die on aza prêt pour na combat donc je crois dans 2 mois brosepe là nakati ya kinywana nazoya pona ko défendre bino bana Europe parce que ngala za katière ya bana Europe reprendre Ecuador na za katière ya diaspora donc ce na kekin na ke ko défendre diaspora mobimba so ki net nazo bunda na ba katière na biso ya diaspora wana ne ko mine panzana o ya ke koto mais tant on a kinaka ko défendre diaspora mobimba ngadi edingo donc ce ne na bunda na ba katière awa wana ndi nazo défendre peut-être ba fanatique na ngai. Merci d'avoir dit nos images, merci d'avoir dit nos vraiment pratiquement la souka émission ceux qui ont émission n'hésite pas de partager un mot. Ça va commentaire et surtout mes configuratés donc tout ça a besoin de bino commentaire na bino ça la besoin moi France parce que mon agi moi défaillance parce que le bagi mabe bozaka là na place moi ko excuser biso merci na yom total biso merci na Len Salambi merci na Rémi Bola merci na Rémi Voima merci na ba nyonso balingaka biso restez toujours branché na ba chaîne na bino respective Panda Sango ya Congo sa Microbe TV Congo 10 Zidane Fekola ce que monsieur s'appelle na bino partageons. Bye bye, merci beaucoup. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin.
mutaleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image elona osenga yo chikote bango